bandeko nyonso obozali kolanda biso na 3W radio télévision lisolo bandeko tozali kokoba lelo ezali mokolo ya ba mama ya solo tozali kokoba vraiment ke pamba te lelo topesa ba mama honneur topesa bango lokumu pamba te bazali batu oyo babota biso bamema biso na libumu oyo ya bango pendant 9 mois. Na 9 mois oyo ba mama ba mema biso na libumu na bango pendant 9 mois esengeli na biso bandeko mibali toyeba konore basi na biso toyeba kopesa bango ndenge tolobaka mwa lokumu toyeba kopesa bango ba cadeau ya souvenir. Na banzi kolinga mwasi ezali gymnastique bandeko kolinga mwasi na banzi soki omoni petit momi na nzela
ezalaka facile te pozwa petit momi wana na nzela esengaka vraiment que non moi banini ah ouais donc eza trop misigi soko yebaki vraiment que ndenge tolingaka basi na nzela ezalaka mwa misiki mwasi tolingaka ye ndenge nini na nzela tolingaka ba petit momi na nzela tozala ba marque ebele tozoloba na ba jo oyoyo bazwi ba momi na bango soit afandine na mikili ba kodelele na kati na Kinshasa mais eza nango pe kaka ba makambo mais okomi na momi awa ozwi momi o récupérer pe momi kaka na banzi bandeko soki boyeki bolandi vraiment nzembu ya ngobila wana esali toujours ba mère moi bien na ndenge moko ya système ya bien. Moi si tango tolingaka ye na banzi tozalaka na ba parole kitoko moto nyonso soka alingi mwasi aza ko baratine ye yoka petit momi oza vrai petit oyebi ke petit oza na taille moko ya bien ah bon na taille bien oui petit oyebi ke moi misu na yo ah petit ozalaka ba koto petit oui effectivement nazalaka ba koto ah petit oyebi ke na comprenate on dirait petit moko boy awita soki likolo banini wana eza ba marque ya ba litoyi ya batu misusu o ba chaka men boyo kamwa muke petit abi ah bon donc on trouve nganeni ah t'es petit wana jote ote nga vraiment na minute vraiment en tout cas jorien ah ebi ke petit na lelio o lelinga ndenge nini o moni nga kaka mbala liboso o lelanga est-ce que ça la marque wana t'es petit ko za nango pe mbala liboso na lelio. Mais tenga encore te nga vraiment na d'accord te olela nga en tout cas te on a comment comprendre ngote petit ko ko comprendre ngote parce que ezaka love soko lingi mutu ezalaka marque yana atika ngai yo tam sobala noza na mwasi na yo o lexanga temps te petit na lingi vraiment que petit esprit est bien tozalaka oh viens nga tozalaka marque nini nga naza talaba age vraiment que na besoin naza na moto ya bien yo tozalaka ba marque ni te petit na lingi vraiment na ndenge moko ya bien petit soko se comporter bien to ko fande sika mon petit yo tidie nga na tidie opo na ko peso ka direct ke ono na lela yo ah bon totalement na biso ka ba makambo na cadre love ezalaka toujours il y a des hauts et des bas ezalaka na katsa love. Moko so linga petit momi moko boye olingie pendant un mois zo betso ba mama na ba poto na mama na ba poto 2 mois ba poto me makambo tosi mususu poko linga petit bolingani mbala moko bosali ba masolo alors momi na momi pe jo na jo azana marque oyo alandela ka litoyi na epe na ndenge kaka banini lelo vraiment ke ba momi tout oyo yo na ngai tolinga soit na banzela vraiment ke okuta na momi na nzela oche vraiment litoyi na ninga vrai momi a sansale pe miswane combien mois bien alors lelo ke momi ngo sikoyo yo oyo baneki ko linga ye na nzela chéri oleki basi nyonso tu na mokili oyo chéri na mona ka mwasi mususu te a part yo chéri en tout cas yo ndo zali source ya bomoi chéri yo vraiment soki na moni na ko lia te chéri kitoko no lalisa nga pongi te na sala ka bensomni kaka kukanisa yo petit na sepela kutu yo sala liboso na nga pona mona ka mona ka yo po gu ya kolia esila ngai po sana nga na mona ka yo petit voix na yo esala nga moi bien esekeli na yo toujours moi misu to silisa ba poème tout na ndenga ko range ba pire petit momi to silisa ba poème tout makamwana jotu ayebi yango. Alors lelo vraiment to zuba momi yango na katsa palais ndenge to bulaka na ba rêve na bisoke petio naza kolinga e poto zane na palais lelo vraiment ke mutu na ngai mwana mai ozwi mère na katsa palais ozana esikoyo. Alors yo za na mère siko na kati ya palais mère wana peza ko tosa yo abotelio 3 bana 4 d na kati ya palais. Eza chance, eza ngolu, il faut se peler la mère wana parce que a botelio obi combien de personnes baza oluka ba petit mais mère a botelio bana. Mais na minute yo ozo boule nini pona mère wana. Parce que moi si azali mopanzi ya mopanzi na yo bino na ye bozali eloko moko. Tomona ka mindele na kati na poto soki ezali journée des femmes. Okomona mundele akosala nyonso asepelisa mwasi na ye akosepelisa mwasi ne na soso makasi te
botumbi soso ndenge ba congolais bazalaka po asepelisa mwasi atumbi soso asombi 3 soso nankelele mwasi asezone basombi bakwanga na bango basombi bière baza komela oh nini journée des femmes tozo sepela na palais te wana vraiment na boyango wana eza kosepelisa te oh non tosombi ntaba na biso tozo sala barbecue awa na mer eza journée des femmes te wana yango te bandeko balobi ke mokili o tofandi eza ko enseigner biso journée des femmes oya ba mama imaginez que mama boti yo 9 donc ofandi na kati na libumu 9 mois na kati na libumu lelo yo koli vraiment boye